babina sali po mulingani tanga masolo boucle ke ngayo yote me okokuta ye kati na muumbu na ye parce que lobi nazalaka derrière ya maloba ya musali na ngai maloba lo mama nazan oko fanda na ndake akobiki sangai bo so oya komi awo ezayo bon soki ke yo oza makasi akomi biki oza makasi ya keno ozwa lipamboli yo moko kasi zo yango totala pe bebikisi yango totala makomi solo aluka nde l'homme de Dieu age de l'église muto yazo aza liboso ya mikumba liboso ya corps du Christ zamba chaka muto e mutu ware yonde muto ozoluka ye yebisa ye problème ozana ezake na bando kosakola pona yo te oyibike ngana sakolaka kobanda makolo tina moto mais au bible solo balini eza problème ya ke basakola te mais eza problème ya yo osakola liboso ya papa peut-être tant yo okolo liboso ya papa kasi lokola puissance epese melinde papa nde esika kerizo ezokota kati na yo bana bazolanda nga bien bazolanda nga batongo na musabe Alléluia. 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 Et quand il y a un problème, Bible dit que yo malade. Yo nan. Yo nan. Bible dit que zala na kondima. Et quand vous avez kondima te, moyen le pico ekota kati na yo ezate. Zala na kondim. Yaka liboso ya l'homme de Dieu. Mais ma kondim. Et ça que tant que zo ya liboso ya l'homme de Dieu, otiki kondima na ndako te. Otiki kondima na nzela te. Mais mande kondima lokola saka na yo otie na lipeka. Que lève na zo ya epa ya ministre de Dieu. Na kondima oyo. Et tant que na ko yebise problème na zanan. Bible solo bake na l'homme de Dieu, c'est-à-dire na pasteur. Le corps na malade ya liboso na yo, eza na kondim. Yo pe pasteur zalane na kondim. Zalape na kondim. Et Bible solo bake bocha ya loboko. Bocha nini? Bochani balobi poucher ondengo zalaka wana banda ba mama biku de belé oyebi yango ba bisika donc vraiment banganga ba vanda oyebi yango suivant leurs états d'après le commandement de l'Éternel ils comptèrent avec vanda na se to betena ngone maboko bagazi ya kokamu on dirait raison lobake etumba oye telemi na kati ya deux pays loba deux pays ndenge tozali lo o na RDC na Rwanda amen sikoyo Rwanda ana posa a dominer biso il faut que on ba kamboyo ezala biblique amen Rwanda azana posa a dominer biso mais azo dominer biso na ba minéraux na biso amen mais Bible solo bake na Exode 17 premier verset zamba lobi que Moïse il faut basangisa bana ya Israël nyos bazo sangana pona nini pona ko umbisa ba oyi bazali contre na vie na biso ya RDC laissez motongo zolan mais 13 années ezo kamusanga ke kozala ya Moïse likolo na ngomba
parce que Moïse na Josué bakaboni. Moïse a lobby Josué yo il faut opona batu. Et batu oyo opona eza po ba fanda te. Mais bazo kenda neke. Amen. Dans la bitumbe ezaka biblique. Omoni yo soko bundaka te na vie na yo. Nano okoli te na makambo nzambe. Yango zo mona célibat ezo kenda yo tina ba 50 ans yo vandika. Bitumba babundaka. Pour olong, il faut obunda. Peko bunda na biso en tant que ba chrétien, ezande ko bunda ya masasi oyo afizimate. Ezande ko bunda ya molimu. C'est que prière il faut ezala kati na yo. Il faut ezala mulende kati na yo. Il faut ezala dynamique kati na yo. Mais ce que ça dynamique te moyen olonga pe bitumba oyo ezate. Ba Amalek ba bandaki ko bundisa Israël. Ah, bien aimé, le lo ozana bango na famille na yo. Amen. Ozana bango na famille na yo. Oyebi ke tango azo bero na musala wana, ezanza mbete. Tango libale zo kufa wana, ezanza mbete.